Bisogno stato s'abbonare, nascere moko, Madia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christophe Songo, andima, Tati Lenda, andima, Angel Loué, andima. Madia Star TV, Chalaketa, nascere TV. Madia Star TV, Chalaketa, nascere TV. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le Kiko Kikondambuta, papa social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno soto s'abonner, national mako, Madia Star TV. Etale mamudate, bato bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Olera bagaba news bapig na bateatre, s'abonner. Bonjour, nakomona Yesu tikete nsamba lola asabi ngolamba bi lelo neza lelo hein. Babi le to solo la comme habitude babi toujours na katama Madia Star TV toko découvrir makambo belé lelo to ko solo la pona nini toko sala ndenge nini poto to zwa libala bando na salinga imuti na passer Flam André Nunes yazana ko bimisa kati na voilà babi bando bo saboli massivement na china Madia Star TV vedi boza jamais déci babi na pesi mbote na ba faire song ya ba song babi personne à Londres ba le moka bio bande ko nanga oleki na lo ba mingi bozo découvrir comment to ko ça que to so mabala to matemi ba fandi bazo ba te que to so mabala comment tozo ba mosuka avec pasteur Flam André bino mo ki pasteur André Nunes bozo ka da voix na ye na mutu moko abimisa makati na ye azali révéla Flam André Nunes ne boyoki ngana za Madia Star TV bande ko nanga ko le loko waide kazali moto ya sika bande ko nanga ko hésiter te o s'abonner makamba bien ezali na kati mingi awa pasteur Nunes to su ko solo la comme habitude to émission na biso ezali ke to solo la bande ko belé ba bengi ba jeune ba mama ba bengi na sens nini ke ba bengi ba lobi ete basala ndenge nini pote bazwa mabala eleni bakoki kosala po mate so to moni na comité na biso bakwa biso tozali moto moko j'espère na belé ko place wana o mona ke bate belé pasteur ba doubler au la 2 fois na ba mariage ba misusu pe bazana pe ba doubler 4 fois 10 fois na mariage tozali na comité na biso to yebi eleni tozoloba en plus bana na biso ba jeune pe ba komi pe ko banga bazoyeba te basala ndenge nini pote bazwa libala basala mbe bakomi otuna ba question musu bakomi koloba ki to bana na biso te pe mate ba o bazaki liboso na biso esimbi te bana bakomi ko banga etake yo mosali ya nzambe mais pasteur na ningi comité moi musali ya nzambe makasi mingi surtout même trop spirituel mingi makasi papa donc yo mami koto milata oza mosali ya nzambe mais okuna bo moto pe fait ça la moko do émission senga bo so ite ka passer ka bo ma ba verset biblique atala ka ezala catastrophe pasteur Nunes ba question bande batuli basala nini pote bakuta na ba mulongo na ba moko. Merci maman Bia, moi je crois que au PC piste moko bien parce que émission ezala suivi et pas dans Zambéti et pas dans bato nyonso donc photo mais à balance pour permettre que bato nyonso va comprendre langage ni to ko utiliser awa voilà Zambia pambola yo nga naza ko yeba ke ne bandeli nzambe mutasala libala nzambe mutasala libala Adam akina na processus oyote ya koluka mwasi akina na processus oyote mais nzambe mutapesa ki mwasi voilà pourquoi kopesa nzambe apesa Adam mwasi et comme la peine nzambe ngambo tout simplement parce que moto tango akwei na lisumu akomi ko condamner nzambe mwasi oyo opesaki ngai voilà sikoyo ya mwana nzambe peut-être atikela biso siko choix biso moko to banda kopona basi voilà biso moko to pona mibali c'est-à-dire que mutu na moto apona basi baka na lola te mibali baka na lola te mais bazana awa na mokili eloko mo il faut yeba ke mokili esambana ba connexion
Donc, il faut que nous soyons connectés quelque part. Parce que ceux qui nous Nzamba, ça, voilà. Dans la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que Nzamba, ça, va pas à mon côté. So, à se sentir seul, à se sentir ennuyé, à se sentir isolé. Donc, parce que nous avons partagé une vie. Voilà. Et pourtant, ceux qui ont partagé une vie, nous avons partagé vie, nous partager amour, nous partager moment, il y a pas si tu as mis singo, aux alamoi les pécaments, qui n'a pas tiré le pécamment, tout n'a pas le pécamment, là, c'est du problème et oui. Mais aussi, question autour de ça très important, comment Moto a coquille pour partenaire. Ah, merci. Il faut te dire premièrement que le mariage est mieux. Pour pas comme un mariage, et ben un copinage. Et ben un copinage et qu'il na fiançailles, si est comme un mariage, ce qui est promettre les malins. Voilà. Mais pour trouver mon bal, pour trouver moi aussi, et là quoi les bossos, il faut monter aller découvrir mon. À découvrir mon. Yes. Donc il faut oublier découvrir. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un voyage, ceux qui ont découvrir Mboka. Il faut qu'il y ait un Mboka, on a tout découvrir. Ceux qui ont découvrir Makambo, il faut nous fouiller autant la ligne de la Katanda. Donc le lendemain, nous sommes dans biso parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tous le quoi il faut découvrir Yomo. Parce que au coquille jamais on découvrir tout ce qui Yomo au milieu évité. Voilà. Et na yebi que battre belé bazala ko banga ka komi découvrir. Expliquez moi ça ne peut pas place là. Nous t'avons que c'est découvrir modèle, funga ma forma pas mater émission de sur. Mais ami découvrir. Komi découvrir et ça simple. Mais battre belé ba na processus soit là. Parce que battre mingi na vie ba batama na sima ba identité ba parent là-bas. Voilà. Battre belé ba batama na identité ba ndeko na bango. Bakenda komi batama kuna sans que aluka ami découvrir. Si que ce qui montre ami découvrir, il est difficile pour découvrir mon bal. Autour de la question comment montre à Kokiko mi découvrir. Voilà. Et le quoi les bosso. Il faut le koyeba yozana. Wow. Qui es-tu? Parce que qui es-tu est important. C'est-à-dire que là, aux autres batamasuna si ma personnalité ma parent na yote. Aux autres batamana si ma batumususute au miyebi yomoko aux anani. Voilà. Na cadre comme yeba yomoko aux anani identité na yo ezala identité moko superficielle te. Mais ezala identité moko yomoko aux oyebake oyo ezangai. Alors, pour oyebake oyo ezayo, et l'eau quoi les bosso, on va partager là, je crois 5 à 7 points. Et l'eau quoi les bosso, il faut montrer ayeba babiloko nini oyemoko azaka intéressé na ya. Babiloko nini ozaka intéressé na en tant que moto. En tant que moi si, en tant que mobali. Ba intéressement na yo ezalaka wapi. Parce que tout ça là ba te belé moto ça ozala intéressé na sport. Azaka intéressé peut-être na ba film. Aza intéressé tout ça ba intéressement et belé na kati ya vie. Biso mesusu tout ça intéressé na prière. Vous comprenez? Donc il faut oyeba centre ya intéressement na yo. Voilà. Ce qui oyebi en mot est important. Et pour permettre oyeba na découverte ya montre mesusu. Wow. C'est-à-dire que yo comme yeba et lo kwa liboso nazalaka intéressé na nini. Et lo kwa mi balé vision na yo ya vie ezani. Vision na yo ezani, passion na yo. Et lo konini oyo zo kanisa kozala. Voilà. Oyo zo kanisa osala na vie. Olingo koma nani? Olingo sala nini na vie? Mabi ya soki mutu ba te belé ba jeune femme belé, ba jeune homme belé, ba sokola lelo, ba yebite. Et lo konini na linya za la lobi. Vision na ezani na yebite. Après, vous avez intéressé dans le football, vous avez intéressé dans l'hôtel, mais
Yemoko na deuxième côté ya koyeba vision ya vie na ye omona ki aza la vision te ayebi te vie na ye il fait la ndenge nini eloko nini ye azolinga a poursuivre na vie passion na yo eza nini voilà donc oyo eza ba question eza biloko oyo yo moko eko permettre yo ko investiguer vie na yo oyeba personnalité na yo etelemi wapi voilà troisième chose eza ba qualité ba qualité nini yo zoluka na mobali to na mwasi oyo yo zoluka wow eza pe na ba qualité papa yes mama bia oh fungama na papa c'est à dire que ngana yebi que so na zoluka mwasi oyo ya kobala tant na bana koluka mwasi ya kobala na koluka mwasi aza intellectuel mwasi aza mayele mwasi aza ana ba qualité moko boye o ngana yebi ke ba qualité oyo ni ya mwasi o ngana ni na bala voilà mutu na kati ya vie na ye ala ba critère ala ba qualité na ye ya monsieur kozala intelligence ba monsieur kozala elobeli ba monsieur kozala caractère donc il y a beaucoup de choses yo ozoluka nani ba qualité nini oyo ozoluka na kati ya moto oyo ozoluka na vie donc il faut oyeba ba qualité wana pour okoka na koyeba oyo yo ozoluka premièrement yo moko tango okutana moto wana oyeba ke moto ye yo ngana zoluka vous comprenez ça dit que okotala beauté te parce que moto amayele abala la beauté te ya solo papa te mais ni soto ne kontaka et kontaka yes mais moto amayele abala ka beauté te beauté ça va supplément voilà eza biloko eyaka likolo ya oyo yo zoluka voilà eza épices voilà mais eza réellement pas eloko oyo moto amayele alukaka yango omona mwasi mosusu abali mobali akata na maboko bozomituna amoni nini ye azoluka ba qualité or ba qualité ya motu ezalaka na kati ya motema eza caractère comportement ya motu voilà moto amayele abalaka motema abalaka comportement abalaka ba habitude abalaka ba qualité alukaka beauté extérieure parce que beauté extérieure mama bi ekisilaka ndeko nanga beauté esilaka yango omona lobi ntango ozalaka jeune na ba 30 ans mama bi ozalaki ndenge mosusu mais lelo na ba 40 et quelque oza mpe ndenge mosusu ozo comprendre c'est-à-dire que beauté efaniaka ilongwaka mais eloko esilaka te eza caractère voilà parce que caractère ba qualité oyo moto aza nango akoluka te aperdre yango na vie na ye yango omona moto afanda na moto moko boye pendant toute sa vie akendaka de gauche à droite makoretrouve moto ba qualité aboye te atikala na moto pourquoi parce que amoni na kati na ba qualité ya bien siko soki yo ozoluka mobali ozoluka mwasi ya kobala il faut ozala ba qualité oyo ozoluka siko l'erreur aneke bato ebele balukaka ba beauté okoluka mwasi ya beauté wana omona ye te peut-être mpe na ba qualité okomona nyonso te mais il faut yeba ke non oyo soki ezali wana nazala mposa na ye donc mutu wana ya ba qualité wana ekoatire yo ekoede yo quatrième chose il faut oyeba sorti ya bato oyo batiraka yo sorti ya bato batiraka omoni moto na motala babu na ye na vie mabia oza na babu na yo nga aza na babu na nga ndeko te na babu na ye motu te na babu na ye donc mutu na mutu aza na basorti ne ya bato oyo bakoko atire ye cedi ke soki oyebi basorte ya bato batiraka yo oyeba sorte ya moto oyo obala quel que soit mon pagan, quel que soit. okoyeba sorte ya moto oyo obala ozo comprendre banani batiraka yo na vie cinquième banani bainteresaka yo basinteresaka na yo banani basinteresaka na yo banani oyo olingaka koyoka omoni bato mosusu na vie mawabi ya okolinga oyoke te ntango azoloba kotepesi okanda mais ça bato mosusu eza soki azoloba ofandi bolobi aloba kaka yango esalaka ke omoni motu depuis banda kosolola telefone ezokatala te parce que ana mposa ayoka motu wana nani ainspiraka yo
parce que ça la moto mususu okuta na ye au sorti ka so ko inspirer yo aso ko peso goût pour ça ya eloko moko boye pour ça ya vie moko boye pour ça ko atteindre ba objectif moko boye na vie donc batu wana ba biloko wana il faut qu'on découvrir yango na kati na yo oyeba ba nani oyo ba inspire ka ngai ba nani oyo a intéressa ka na vie na ngai ba nani oyo na lingaka ba excite ka ngai ba inspire ka ngai alors 7e, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e, banani ba motiva kayo na batala na ba na ba habilité na ba batala na ba omoni mutu mususu na vie soko talier ozomona ninga so motiver yo na tala na ye donc asala eloko moko boye okatanaka so asala eloko wana yo faut katana soki azokende na mona batu mabia akoba lolanda comédien na mboko yo akosala comédie na mboka na landi na mboka na landi na mboka donc alandaka parce que a dit que loko mutu azosala ils ont motivé nga voilà il y a des personnes qui te motivent dans la vie ou ezaki abali ko motiver yo yo moko fane lobi non mutu yo yende mutu na so luka na vie na ngai donc ba loko wana mama bia et ko permettre yo oyeba ko identifier moto oyo yo ozoluka na vie voilà soki o découvrir on a kati na yo te okokoka ko identifier moto oyo ozoluka na vie te jamais de la vie voilà pourquoi ba réponse à ma question wana et ko aider et ko faciliter mon moi c'est ko faciliter de mon bal ayeba direction ni azoke na vie mais ce qui est sali était dans la réponse à la question ou dans la point ou répondre positivement au mieux découvrir aux aliments yeba yango ce qui ont découvrir mutu wana ya vie na yo makambo mususu au découvrir avec le temps vous comprenez parce que la connaissance eza eloko ya kambala moko te c'est-à-dire ko yeba mutu et ya kambala moko te voilà na boko trouver na kati ya mwasi to na kati ya mobali ba identité na ngai ba biloko nga na sepela ko mona na kati ya mutu na monya mona kati ya mutu wana mais la cité que eza nyonso o mutu wana zana voilà eza na biloko mususu o mutu wana zana yango ya mabe na malamu o ko découvrir yango avec le temps yango na to senga ka temps il faut ko pesa temps na temps na vie mama bia fiançailles il y a 1 mois ils ont raté fiançailles 1 mois ils ont raté parce que on quoi ko yeba te moto yozo nuko tali na mariage what is that décision makasi ya mariage eza décision moko oyo soki okoti libera yango na il faut soit temps wana ezo dépendre na batu ndenge baoki na couple na bango na relation na bango mais est-il que avec le temps okoya ko découvrir moto wana malamu koleka nde ko permettre yo ko ba ko sa décision donc wana eza point ya liboso on a koloba soki moto akoki koluka a ayeba comment est-ce que akoki kozwa partenaire ya vie na deuxième réponse eza la volée na koloba ezali moto azala réel na vie vous comprenez donc moto azala réel na vie parce que bato ebele bayebaka kozala bango moko te ezala yo c'est ça papa nous le bani moto azala réel na vie na ye papa c'est-à-dire en d'autres termes ezala yo kozala hypocrite te mais mon idée que ceux qui moto aza pe hypocrite te abimisi pe bon aza pe risque pe na relation azosala papa momoni mo biso basi pe toboma makambo mo bomi caractère nous olakisa moi gentil moko ya bien mais obi ke kati na nga aza bongo te po mate so moto abimisi bongo parce que flamand te que sœur wana be frère wana aza na danger mama bia wana eza ndenge toréfléchissaka eza ndenge logique tomonaka ke il faut na mibomba po nakanga moto na motambu tobalana tellement ke nalingi ye ou bien tellement que dans sa forme la posa ya libala ou bien tellement que na moni âge ezokende donc son atiki mbisi oyo alekaka aboye mosusu okoyata mosusu après 10 après 15 ans mais normalement na logique ya makambo ya libala ezala ndenge wana te
Na logique à makama libala, il faut oye ko la kozala réel. Oye ko la kozala yo. Oye ko la ko se présenter sans hypocrisie. On se comprend. Donc moto yo aza ye azaka hypocrite. Donc aza komi présenter et pas ya moto. Pourquoi? Parce que maman bia il faut yeba ke libala, il faut opé sa moninga chance à yeba yo. Opé sa épée chance à sa décision il y a bien pour la vie. Mais un risque était pasteur. Et risque on a il faut tout soit. Risque bazwa ngana nazana par exemple nezana na tuli na vaina musu 10 à 5 ans bena na libala mo bo esi na kuma na bi double ya libala koso na zo mutu mo bo papa so na bi ke nazare nazala donc na mi binisa za hypocrisie papa mo des un risque pasteur. Et ça risque il y a monene ya kozwa mais ça risque il y a bien ya kozwa solo na place na ba funga mana et ça risque il y a monene il y a mabe makasi kozwa parce que on peut risquer. Surtout si on a comme la trentaine, à comment risquer. Et à comment on a vie comme on a souka. Dans le na botité, tant sur la botité dans la moto na bana mais banango papa zate. Ils ont risqué. Mais ils ont bien. Pourquoi? Parce que moto ta wa kota na kata libala, à kota na hypocrisie. Wow. Il faut que ça moto nyonso chance à accepter yo ndengozali. Wow. C'est-à-dire il faut au partager na mutuana ba faiblesse na yo na ba point fort na yo. Il faut mutuana aye ba yo bien. Malgré tout ba risque mutazo azo parce que vie nyonso ko vivre na mutu. Mama bia ndenge mama odila ndima ondima ngai na libala azo risque. Voilà. Mais papa ça ba risque muso mona ofungo mi mutu. Ebisi mutu ba réalité na yo vie na yo. Hôtel que bien non o ezala mo passer mais muso papa ça ba dégâts, c'est ça des problèmes papa. Mais il faut y avoir que toutes les relations à choix maman bia. Tout le monde va aller là fort hein. Vous allez me sauter mais yo quand d'aller vers le côté de bimba. Na personne mo te place aux allées. Nous le pas papa. Toutes les relations est à choix. La Bible dit même nzamba soloba. Alobi na tie liboso na yo biloko mibale. Bomoi na kufa. Abi yo mo sali. Pona. Abi menga na conseiller yo pona bomoi. C'est-à-dire que nzambe eloko nzamba pesa biso na vie. Na biloko nyonso nzamba pesa biso eloko makasi nzamba pesa biso pouvoir à choix. Pouvoir ya choix. Ya kopona. Ya volonté. Même nzambe baba dia ko contrôler monter. Wow. Nzambe ya wona ka batu mususu ko fala mo kibala nzamba existera te nzamba ko mieux pété. Wow. Papa nina ka toto place le bimo mo boye senga moi bien mais pesi un peu moi ko banga na sasi no bike libale ezane za choix. Et ngona ba ke ba risque mususu bien moi si be mo ba bi ba jeune fibo tala biso il fallait ko sala choix na vie na biso. Yongo mona mutu mususu ake o bala boye libale simbite c'est que asala ki choix mabe. Donc il faut ça la choix. Il faut me foutre, il faut ça la choix. Merci beaucoup parce que continue. Parce que il faut que ça montre capacité à répondre. Libala ils ont wenze. Donc tu as continué à battre wenze à répondre. Il faut tambola. Atala et koto yo biloko ba oteka. Ok, on peut pas prier, on discuter, tout va tali tala moi tombola moi kiti ça moi tala en même temps que tout ça va kiti. Ba ko permettre yo o fanda na kiti yango vandi, o ba lotala est-ce que mukongo eza bien, o mo somba mbeto, o matina to mona ngona ba shuka ba boutique ko mona matina mbeto alali, a otala est-ce que ta ona olala na boutique ozala ndenge. On se comprend. Donc libala pesa ndenge wana. Il faut opé sa montre chance à ponayo. Si ko po a ponayo, il faut omi exposer et pas montre. Il faut ailler biloko yo linga biloko linga lati. Voilà. Pour a aucun ne peut pas musu quelque part et permettre de ata la fico fion. Aille ba nani akozwa. Ce qui a monique yo ça va critère ko yé parce que to le bi dama ba critère pour découvrir. Ce qui yé a monique yo monique o yo luka keza na kati na ye mais il y a monique que o ya luka keza na kati na ye. Amoni amonte. Monte que so ba bali yo e oza pas problème. Ya mona mabala mususu le bokabo parce que babiloko oyo barata ki yango ne bandi. Barata ki yango ne bandi bakoti ngulu. Bazui décision plaisir à mobala. Yango mona aussi que bato ba bomba ba caractère na ba. Ba point fort na ba point faible na ba.
bakenda kobimisa ngo na ndako ya libala ntango babimisa ngo na ndako ya libala omona mobali to mwasi akomi choqué ebele papa ozokomprendre oyo bati moto yango oyo na balosula ezaki oyo te oyo tobanda na ololinga wana ezaki oyo te nana posa mwasi na nga ozokomprendre na kati baréaction na ye azoganga mpena nana posa mobali na nga donc mobali onga naponaka wana nana posa na ye mwasi onga naponaka wana nana posa na ye po oyo nga nazomono eza ye te pourquoi parce que opesaki ye chance te ayeba yo malamu mpe apona asala choix na ye selon volonté na ye ozo comprendre mababi ya mokomosi tozali no opermettre il faut opermettre na moto oyo olingi okotani na libala ayeba yo soki ozalaka moto akanda ya tempérament to ozalaka moto osilikaka noki te ayeba yo ozalaka moto ozalaka loposa ya mbongo to ozalaka ndenge nini ayeba yo donc eza na biloko oyo moto fo ayeba po akoka kozwa décision sur base ya bainformation oyo yo okopesa ye nasepelaka na basi mingi biso bamibali tobombaka basi soki okutani na ye obandi kosala cour na ye okomprendre ke mwasi abandi obetelo mpe masolo ya famille na ye abandi koexplike yo omoni motu wana tozalaka ne boye tozalaka ne boye omoni tata mwasi na biso moko boye oyo na photo oyo yi oyo papa mwasi na biso donc ye babotama papa na biso ye na oyo babotama na papa na biso aka troisième boye aobetelo masolo akomi okotala masolo batata mwasi wana bavi ya bana na ye akomi koexplike yo parce que alingi yo aza na posa oyeba ye bien pour ozwa décision sur base ya bainformation oye azopesa mais soki oza wana oza na hypocrisie yo okanga baporte mosusu olingi moto ayeba yo te mais okosutukisa ye mokolo akobala yo te omonake moto abimela asalaki erreur na vie pourquoi nakokopona mwasi osoki babandela osokutana moto alobaki osoki babandelaka vie nakokutana mobali ya boye te soki to babandelaka vie nakolinga te yo oleka na nzela na ngai mwasi oyo donc il y a des personnes pareilles pourquoi parce que bainformation oyo ifali bacollecte bazwa ntango bato bazalaki bafiançaille ntango bato bazalaki bacopain bazwaki yango te soki ekoti bango na kati ya erreur déjà baza na kati ya libulu aotalaki moi mpe naboya ye mpo na kanda eza te moi mpe naboya ye mpo na kofinga eza te moi mpe naboya ye mpo na boye eza te komozela moto mpe natela motambo akoma kozela mokolo akosala kaka erreur moko ta mokolo ane na koprofite tokaba yango mona bamariage ya ndenge wana barelation ya ndenge wana kuta lelo bitumba lobi bitumba lelo problème lobi problème eloko mpe babundelaka yebanaka te ata kutu boyebi yango mais solution ezozwama te tout simplement parce que eza na bacaractère oyo ebombamaka na kati ya libala ebimi c'est un grand défaut base eza te et pourtant biloko wana yango etiaka base ya relation ya bato tokutani toyebani tozwi décision tobalana yango monaka bato mosusu bazwaka temps bakozwa inane aotala yo azoobserve yo atuni yo likambo parce que moto oyo aposaka abimaka kaka na posa avec le temps okobima yango wana on déconseille bafiançai ya 2 semaines bafiançai bokutani kaka ya mbango bobalani babiloko wana eza na bariske na makasi na kati ya vie oyo ekosala ete lobi bokoka kopanzana boyebana te donc babiloko wana eza moko ya biloko donc n'ayez pas honte plutôt kobanga te se faire découvrir epai ya moto ozokutana ye yebisa ye bavérité sur ta vie yo mpe yebisa moninga bavérité bimisa caractère na yo kosilika eza mabe te kosilika nzambe asilikaka mais problème eza ntango ozosilika kotika te olala na kanda donc silika bimisa eloko eza na kati ya motema na yo loba yango mais olobi yango sans ke omanke moninga respect sans ke ohumilie moninga mais olobi vérité oyo oyebi ke onga nazoloba eza nde vérité donc vérité wana ekoede yo ekoede ndeko oyo azoyoka yo mpe aza na kati ya problème na yo donc je crois eza important moko ya biloko oyo il faut toyebana kosaisir na kati ya vie troisième chose mobabi ya soki question eza te
Donc, question de tenir une bansaka, papa, non, le bique, il faut tout ça réel, bande kunanga. Mon élo, moussoyo, mon ake, non, dans son banque, des risques, malam, coûte, cause, risque en haut. Mon ban à la banque, moi, soit azab, bal azab. Maman, ceux qui déjà au bangi, yo, continue à la libal. Tant on va à la bande kunanga. Ola, la mobile, à nous, la mukalae. Y'a non, mon ate, tant aux ala qui libanda, aux hommes, on a tenu au ban à ta race, in a beto, au mon amoté, au manipoto, à la dé. Mais tellement que beaucoup de gens na ye, maman tu as mutafi na yo, as mutafi na nga, au bon on a des défauts na ye. Quand ceux qui au bon baki, mon te que libala na yo, au fond de la risque après 3 à 4 ans, au commence au double de sous. Dengo le baki bande kunanga, tolingaka, ozala yo. Comme il bon bate, l'obanya surtout ceux qui m'ont bali wana aza yo. Beso m'ont bali nanzi mon a défaut wana. Et le mot est ça en te pasteur, on dit qu'on a défaut wana. Malgré tout ça, il y a des fois, mais tant que ça, la qualité, moi, c'est de l'état. Mais des fois, on va en loba, mon yeba, moi, ça yeba, bien, mon bali pas yeba. Merci, papa. Ça, on va continuer. Maman, moi, tu as une question. Ah ouais. Tu as une question. On a dit chez maman Clarisse Marie. A une question. Papa nous laisse Motuna Nangai Ezaboué. Libala eza moto aluka nano nzambe atalisa ye mobali to mwasi akobala akoki kobala. Moi je crois nzambe aza na kati ya masolo oyo nzambe aza na kati ya masolo oyo ya libala, mais il faut yeba premièrement ete nzambe akodirige bapa na biso vers moto okutana ye, mais ceux qui toutefois etrouvaka mpona nzambe mbende bahomme de Dieu oyo badivorsa te. Voilà. tozala bato ya nguya lokola ba John Wesley na kati ya mboka oyo aningisa mboka oyo ya Angleterre na ba 1800. Mais John Wesley asala divorce avant la mariage, asala divorce asala mariage ya mabe na vie na ye. Donc, pour proclamer que non, divorce c'est salama, tout simplement parce que ma bonne ministère est couvert. Mais ne pas savoir là, mon temps dans la chambre. On se comprend. Mais si on va venir la mission à tout, et moi on va dire mariage des années. Mais pourtant, beaucoup de mariages des années. Ceux qui réellement mariage est dans la lola, mais ne va pas en les Voilà. Premièrement, nous avons appelé ça un choix. Il faut le voir na moko na moko ayebaya. Et de nzambe apesa moto nyonso na kati ya mokili pouvoir ya choix. Yo moko weba na kopona. Yango Bible ezoba na tie liboso na yo mabe na malamu, kufa na vie. Yo moko sanini pona. Mais nzambe alobi nazo conseiller yo. C'est-à-dire nzambe ya ko conseiller ka biso. Tala na omemona histoire eza na livre ya Jérémie chapitre 16. Toza la prophète et Jérémie alingabala. Aponi moi si ye moko. Ye moko aponi. Amoni ba critère na ye ya moi si o ya moni ke non. Na nga moi si na nga azala boye. Azala kitoko boye, azala ba yele, azala boye, alobaka ki Congo, alobaka langue, alobaka langue belé, ba critère nyonso na tela bi aponi moi si na ye. Mais tango asilisi a présenté moi c'est pas nzambe. Voilà. Est-ce que nzambe na kene libala oyo? Nzambe abi la famille oyo obala te. Omoni nzambe ay okebisa yo. Mais ceux qui a poni moko non a ignoré conseil nzambe bali na ye. Akuta na makambo akuta na. C'est ça. Ça dit que nous devons savoir que yo moko oza la capacité à faire la choix. Il faut yo moko ça la choix na yo par rapport à ba critères oyo za na yango, par rapport à la qualité oyo luka ke pa ya batu, par rapport ya personnalité na yo moko ndenge omiyebi. Est-ce que ngana moto ekosimba to ekosimba te? Ba biloko wana c'est très important. Si ko so yebi ke ngana moto ekosimba to ekosimba te, so ko comprendre que ekosimba, si ko présenter liboso nzambe. Est-ce que papa olobi ni pesa ngai pédicaire lobe la ngai convaincre ngai que libala o isa ya bien. Si ko sentir conviction na kaka motema na yo obali. Si ko sentir conviction te atteindre ba critère na yo tika. Parce que cause la critère de marché mais pas problème spirituel. Pas problème spirituel ko compliqué fino lobby. Donc au ko ba que non bon oyo e ko simba te na tiki. Donc ma choix na yo moko ça fait partie.
Merci beaucoup, Pasteur Flamme André Nunes. Naina baki sa moi be peace place on lobby. Non lobby que liba les a choix. Bande konanga, moni makamususu na place ya Nzambe te to Nzambe te. Moni makamusu biso ba chrétien to zala pe ba hypocrite parce que ba bon quoi. Hypocrite faut beaucoup pas dans ça. To zala ba hypocrite. Yo zawana benga na zana ke na zana caractère mo bona bombeli fiancé na ngazo olinga na bombi. Yo siko ba ke Nzambe Nzamba sunga na bala libala oh non. Yo koloba ba défaut na yo be erreur na yo et pas fiancé wala tena c'est un problème bon na problème bon ce qui yo moko mi teki yo moko mi bimisi na mnicho na ce qui mutali moka na condition wana simango bo sose Nzambe na histoire na bino Nzamba ko mi fondation na bino Nzamba ko même ce qu'on a procédé ya mariage mais to ba teka ke non ndenge za wana Nzambe so apesa non yongo mona pasteur na kati ote yongo na mabale belé kufi mixo tolani mabala na mizaka ba vision o ka ser mo bo frère mo abeta ki bale mo bo ayo ko sa pasteur ngala ba pasteur ba za nganga te ne ba frère mo ayaka mona zo ko linga ne mo cité mona sa pasteur na mala kisanga butu ser mo me fana bala yeka suko na mita pasteur yo salani onzima pa ba tete no mtala kisi ala kisote mabia frère mo ba bimela ser mo o ma sœur na uti montagne dans ce moment-là. Na outi montagne, parce que avant qu'on ait autant de toïdes, na outi montagne na outi Saint-Esprit, nous avons le béninga. Na moni pena ange na vision na ko yibu, ami na ser Marie ne mochina. Oh, oui bisiko yo, quand on a yoki ndi wana fonga mena, yebi ser Marie. Na comprendre que ezayo. C'est là la bandole. Abandole la vie. Monsieur le Lanier, quand on est pas le Lanier, monsieur l'ami, na comprendre que nous sommes le bureau pour la sida. Frère la boaka. Oh. Donc avant c'est la sibisa, frère la sabima. Mais il faut compter pour mettre des amis. Si vous savez on a conseillé là. Elle a testé réellement. Réellement Nzamba lobby, ton Nzamba lobby parce que son Nzamba lobby tu seras convaincu. On le va dire non ata sida na yo, to ko bala na Nzamba ndio ça. On se comprend. Donc, au moins, makambo ya kwa tibi makambo nzambe. Yango ada akizaka nzambe. Oh, moi si on sayi ni ko pesa kinga. Yango pona kite ba pesa kiyo. Donc nzamba pesa yo pouvoir ya choix. Na lobi na yo batu mususu atele malamki ya lobi nzamba existe ate nzamba pas venir kam. Et ça choix là. Et ça choix là. Ça va choix ya moi si. Donc troisième maman bia. Et ça, amitié. Amitié. Qui camarade, maman bia, moninga. Qui camarade n'a pas pasteur. Solo dans le papa, plus papa, au moins, parce que nous avons dit, toi, jeune. Makamutu et banana qui camarade. Qui camarade. Yes, maman. Parce que, vous avez la vie, au lieu qu'on risquer, mon bali au yozolo kato, moi je suis le kamu sika, à cause de parmi ma camarade. Wow. Solo na papa. Ya wana vie na banda ki koloba ke mokili sa bana ba connexion. Pour mutu azala en bonne santé, psychologiquement, intellectuellement, na physique na ye, il faut azala entourage à bien. Entourage à bien. Ba camarade ya bala, ya malunga. Mutu azala ba camarade à vivre healthy en anglais de tolobaka. À vivre jamais en bonne santé. En bonne santé voilà. Parce que ba ami, on est au sol là, ça biso bien. Même dans la guérison, la thérapie. Toujours c'est car dans ça, on peut te dire que c'est moi stress. Mais dans tout ça, et ça, il faut bien isoler ce qui est né, malade. Nous sommes la vie, nous sommes amis, nous sommes bien. Mais la vie, il faut que nous ayons des amis à qualité. Ba camarade, ba ami, camarade, mais ami, il y a qualité. Ba ami à qualité, ba amité. Il faut pour la il faut le camarade. Parce que ami à solo, à pour partager dans nos vies. À pour partager moment à singonayo. À pour partager moment à triomphe, un longa. À pour partager même temps où on a échec. Ami à malama où on a eu. Tant on a ma victoire, on a célébrer ma victoire, ami à malama où on a eu. Tant on a un problème spirituel, un problème de finance, un problème de famille, ami à ma lame, donc il faut opposer les vrais amis. Dans la vie, ceux qui ont dit que c'est choisir ami à ma lame, ne connaissent pas ceux qui vont vivre jamais dans la difficulté.
Parce que choix na yo ya ba ami. Moto ya manqué ba ami plutôt ngana loba akomema la charge ya vie na ye moko. Vous comprenez? Au moins so fana yo moko na kata ndako so la na mutu te. Makanisa so kanisa ba problème so traverser ya finance ya nyoso so ya na mutu. Et so koma kilo na mutu. Donc on peut souffrir yo moko, on peut souffrir on peut passer un moment difficile aux anga soutien, aux anga aide, aux anga mutako betane lisolo. Et c'est ce qui se passe dans le célibataire. Vous comprenez? Les célibataires rebelles, nous sommes tous passés par là. Vous voyez que célibat, et ça étape moko ya passe. Parce que nous avons yé moko. Ba problème à finance, yo. Ba difficulté à vie, yo. Ba moment ya malade, nous avons besoin de ta maïkuna, azate, yo. Tu souffres seul. Si vous soki osana ami. Ce que ami wana na ndenge ezaki camaraderie bien ami ezaki mojo mo azolinga yo acho lito ino to saka eteke ba mi papa soko ofunga place wana. Premièrement mama bia comment on a le sens ya on a le sens ya copinage te. Ah OK, merci. Mon on a le sens azo créer ba ami. Ami voilà. On se comprend. Parce que voilà pourquoi tu ça même pas batou. Il y a une église. Il y a une église parce que la carte église aux ba ami. Aux gens qui sont là, ils ont partagé vie et tout. Sauf qu'on parle pas les mots, on parle le côté. Malheureusement, musique, malheureusement, bateau, on va t'appeler. On se comprend. Donc, la vie, il faut ça là, on a un ami. Bateau, on a un vrai ami. On a un posa. Parce que moto, on a un yéli, alors qu'on a le vrai ami. Moto, on a un sage, on a un ami dans la vie. Comme ça, la choix. Comment? Ce qui est pour la vanité, au souffrir. Parce que, on risque au côté de la relation imposée la vie. La relation imposée. C'est-à-dire que, au moins, on se passe à la carte, au côté de la montre par hasard la vie, dans Nzela, à côté des camarades là. Voilà, un métier d'accident. Ils ont un métier imposé. Donc, on va quitter, on réfléchir. Ce qui montre, c'est vraiment ami ou la pose en aïe. C'est-à-dire que, au côté de la montre, beaucoup de gens ont été dans le sala comme camarade. Beaucoup de gens ont été dans le bis comme camarade. Comme ami. Dans la vie, il faut y aller. Les camarades, beaucoup de gens ont été dans le Liban. Ba ami ba kotsa ba ona ndako. Mabi ami ba memake na ndako wala kise ndako na yo. Oko la kise chambre na nga ya ngoyo, cuisine na ngeza la kaboye, salon na ngeza la kaboye parce que c'était un ami. Mes camarades ba souvent na libanda. Parce que bateau to kuta na ba na libanda wana. Eza ba métier imposé. Eza ba métier ambienté. Wow. Alors, il faut au luka, au kuta na mutu oyo azana caractère moko eza positif. Donc, nous sommes yélé à ponaka ami oyo azana caractère positif. C'est-à-dire que nous oyo parce que batebele mama bi okutane na vie, au soleil pendant 5 minutes à détruire mutu na. Ebele. Donc, avant memelo, ngai na ka na problème boye, ngai na boye, ngai boye, alela kaka, amona ka batu bayinaka ye na vie na ezala ka pasi, ndenge ezala ndenge otala ki misuma, ndenge otala ki ndenge wana, c'est ko dongola ki ye. Donc aza déjà monta na caractère beaucoup difficile. Donc baza bato ko benda pembeni na yo te parce que ça négatif. Donc il faut le kaba ami ko baza positif. Donc voilà conseil de autres personnes moi c'est moi la mobile. Et troisième, c'est-à-dire que troisième, il faut que ozala ou ajoute ou kutana moto yo akobakisa quelque chose dans la vie. Un plus. Parce que moto nyonso okutana na vie azala capacité à bâtir na vie. So ozala bato ozala na bango yo kaka moto opesaka yo kaka moto tiaka ye apesaka jamais loko na vie na yo. C'est-à-dire que eza amitié moko ezo profiter yo na eloko. Il faut kuta na moto oyo azana eloko akoyiko bakisa ata moko na vie na yo. Oyeba ke na vie na nga depa na kuta na moto oyo abakisa un plus na vie.
na processus ya koluka partenaire na vie et loko est très important. Wow. Amitié est très important. Donc il faut oluka muto ko bakisa quelque chose na vie na yo, muto ako aider yo na ba objectif na vie. Pe muto oyo ami oyo azala ba objectif. Ayebe sikazo kini. Ayebe loko alingi. Ayebe but oyo azala na kata moki. Ba te bele ba fana na moki na biso mama bia azala but te. Azala objectif te. Azala place azo kende te. So lui mutane wa so kangami na ye a memo nulle part. Nulle part. Et pourtant yo ça n'a pas problème au luka libala. Yo ça n'a pas problème au luka muta ko bala ko vivre dans la vie. Alors il faut yo moko ça la bateau ça la mission pembeni na yo. Bateau azo réfléchir, ba groupement o ya bateau ba la penser, ba la idée, ba la objectif puisque ba zo mema vie na bango. Alors ce qui au mi pesi na bateau lo lenge wana et ko fongolo ba horizon. Et ko fongolo ba porte na vie. Yeba yango ete ko pesa montu ko benda montu pembeni na vie na yo et l'activité ko pesi accès na bomo na. Wow. Parce que ça n'a pas information qu'on sous passer par la volonté. Pourquoi? Parce que la bende pembeni, na bende montu pembeni, on va nous passer accès na vie na yo mobimba. Donc si on sur la na ye au fongolo minuti awa. Non. Donc tu me sur ce qui n'est pas ici, ici. Et ça va stratégie pour vivre la vie pour permettre yo au coup vanter. Au bébé vanter parce que ça la pose à vie. Alors, tant que vous avez ami na kati ya vie et bon il faut que vous ami compatible. C'est-à-dire ba ami oyo bozo kokokana. Bozo kokokana. On se comprend. Donc ça dit que makambo ya sakanango yo pe yango lingaka. Style de pour les mamans pas la paga le bureau milaka. Au moins mon bas d'apôtre à bar moi c'est pe bar. Mais tu dis ne bon monter. Mon bas ni poto yo azana ba 04 ba 07 ba 018 moi c'est pe côté kuna ba 04 ba 018 donc on parler on a qui na ba démon poto. OK ba sur to message na biso, to fana na biso. To continuer à ndenge wana to bomanga na bomo to bomanga. Okuta ba on a fait tikuna bazo bina osa donc vina ba o ya soma ka bilamba cher o soma bilamba cher donc ba yi ba kutana ba yebani. C'est dit que makambo zo ne pas ya oyo ezape pas ya oyo. Siko so okuti ozana ami oyo makambo yo oyo yo sana ngo ya sana ngo te. Et comme il centre un problème. C'est là où les problèmes vont commencer à naître. Donc, amitié, il fait ça, amitié, vous avez la même valeur. Vous partagez la même valeur, vous partagez la même valeur intellectuelle, la même lieu social, la même valeur spirituelle. Vous avez des camarades, vous avez des camarades, mais vous partagez la même valeur spirituelle. Vous avez des il y a des gens Jésus, il y a des gens Bouddha, aussi matin. C'est ça. Parce que la Bible dit que les gens pour l'ensemble, jamais ceux qui ont qualité. Comment vous avez la dimension intellectuelle et la distance à mon life, incompréhension sur incompréhension. Parce qu'il faut que vous n'ayez pas capacité intellectuelle na biso ke ça. Maman bia, nettoie l'église oyo. Na kati église na biso ndio zala. Ni mona ba kisani, ndebe ba poche et kisani. Nous sommes dans la poche à moulaï, nous sommes dans la poche à moukous. Et je répète kisani. Siko soki yo za mayele ebele. Ozala mobali amayele mukie. Ozo expliquer likambo, ozo expliquer wana azo comprendre la route comme il centre la discussion va problème. Yango comme na niveau moko moni moi ça zo balobi ou bien mobile azo balobi na kozo mwana moi mokie na balabala na yene a expliquer même chose à comprendre nga na seconde mais yo et bota problème. Donc ça veut dire que même mon ami oyo za bango, il faut s'assurer que tout ça là
bah tout ça kokana ata kokana te mais moi niveau intellectuel eza moi na place wana moi tout ça la lolenge to ndima nzambe moko ndenge to za wana to zalaka na balier social moko c'est-à-dire que balier social ekozala église ekozala bar ekozala musique ekozala cinéma babiloko wana nyonso eza balier social. Sikoyo soki bozala mutu bozala na même lien social na yebisi yo ke ne bokendaka na lien social yo bokuta mobali en bala okokuta pe mwasi oyo okobala soit na ndenge pe bozala ba ami bokoyeba te ke bato mosusu babala na ebele papa les deux amis baka ba ami makasi na vie et comme la période où on découvre que non tala tokanga na kaka tozala kaka libala ngo pe simbati lelo et tu as la pourquoi? Parce que va découvrir que tu as mutu moko. Tu as mutu moko. C'est question. Et ça boye pour la négociation de la mission. Est-ce que vous avez nous la motion aux arabes et vous avez mutu moko? Si vous avez un film à Strike, il y a nous. Film à nous alors moi ça on est au Canada attendez tingaye. Parce que yo comme on a lingala. De base on a film à lingala parce que yo ko mutala le babi aka le ngaya donc libale za kanengo il faut que azala ko la yo bon neti bo yo kana neti bo uta papa moko mama moko neti bo za famille moko donc bo za ndenge moko libala e bana ndengwana ezaka ndengwana siko soki déjà na vie na amitié ozo yeba ke muto yo tozo partager ba même valeur muto toza na capacité intellectuelle à peu près ba ndenge moko muto to kuta na lié social et à peu près ndenge moko na libala aussi et simba au moins ngenza même taponer le hôtel eza yo moko voilà na sikila ngala oh babi bandeko na ngai oh makambo pasteur alobi vraiment est très important na ndeko ozotala biso oh non nzamba pamboli na libala te biso toyoki awa bandeko na ngai il faut tous la sincère pour parler de sincère oui voilà na vie na yo so okuta na mutu mamo zotala nga pozo tala nga fungama loba oyo zali papa nda tuno su question mo boy ndé to ba ka ke comment net mutu ko okuta na mobala bien na moi ça bien est-ce que vous avez que na ba couple na que pasteur nous a dit pasteur mo bo c'est mo boy avant ni na ba c'est malamu mabala mo pe simba mais quoi ça peut possible. Premièrement, l'église est à Centracop. L'église est à Centracop, ils ont place pendant qui m'a camoué pour bien, qui toque la série. Pourquoi? Parce que pasteur a sa papa, pasteur a yé baka, caractère il y a pas dans la union sur la Katanda. Ce qui est ça, l'église telle va le camoisi, va le camouali. Tout le monde peut pas solo union sur la vie. Et comme un pasteur. Parce qu'il faut que y ait la vie que pasteur a leader a avance il y a information. On se comprend. Leader a avance il y a information. Donc un leader a retard à l'information, a un problème à casser. Si on a avance sur l'information, pasteur a besoin copie à l'ibala l'église moko boto moko boy avec un bureau à soit consolana yé à l'ugalibala. Attends un frère on est à l'ugalibala. Pour connecter la serre tel et aussi. Donc, nous avons le bâtiment qui est commission l'église. Commission l'église. Dans la Bible, tout le monde est commission, il y a la commission. Il y a la Oyo, Isaac a la Rebecca. Ils ont dit commission. La commission est vendue belite. Et vendue maman bien. Et vendue penape, il y a des posés et vendue qui toko, mais ça pour commission. Donc, ça dit que dans la vie, commission et simba. Pasteur, azam papa wa yebi bana na ye, ako connecter moi na tel, ceux qui basent malamu, bako travailler les relations na bango pe et simbi. Connexion ça na maka, mais pour les balles vanda, ils ont un problème à deux personnes. C'est-à-dire que bino mi balé, il faut ça un effort na bino pour faire marcher mariage na bino pour étambola. Et voilà ce qu'on indépendance na muto a connecter bino te maison de pas na bino. Tout le monde a grand frère, ma grande sœur, ma connecter ba leki na bango, surtout ba tango kalizaka ba mabala ya ba photo. Photo et batali photo yo.
Donc, il y a des choses pareilles qui se font. Merci beaucoup, le pasteur Nunes. Bande konanga kaka ndenge totolo ba bande konanga ba jeune fille wo poser ba question ebele. Nasi boyoki net flamme alobi pe maman oyo ayebi ki a doublé déjà 3 fois 4 fois. Papa ba maman muso mona oui botuni ba question bien. Comment bokoyi ko sala? Po bozwa mabala na vie na bindo bozwa net muto malamu na vie. Mais au mona sera muso pasteur ali ko funga maté. Église kutu akendaka te ba fête pe akendaka te siko poser ba question liba non ce ekita likolo ekita na sete on comprend donc ba mama poza wana ba chef poza il faut fungwa maka moi ba église est très important et ça peut des mots oko ko so libala te ma ba le pesa ma pe écoute na pe bene na l'église na ba fête yo ko ba ke non na za sert en Christ na ko ke ne fête te ba fête ba bozo bezali oui ba fête na biso ba kwa ngo na lo baka bozo bezali mais yo soko ke fête na yo soko me la raté comme la té soko bina bantu ba bozo ba to bina pe o fandi tam susu attitude no ka no fandi na fête au moins na frère moi amono na sepe na moi so ya ba ti bantu mo wana ya bozo ba te limite fandi na moni ko me na moi chimo mai na au moins na frère wa o pousa la pembe na atuni yo donc ba maman pe ba sere be pe fo bo funga bo za pe mi pa o kangama ba za mi bela o kangama pa sa pe mi kama photo loba. Oui, bozo lukane boko okutana mibali na basi yo église oyaka na hote ba campagne oyaka na hote doyo mona kaka ke niveau loka ke sika monza ba okita ezara ga papa o mona ke olambi na tongo mobali ba obetelo pa star na zawana na spend na bala ba kane ezala ngo meza su mingi te na 2022 oza mingi te eza ma mingi te il faut funga mape o mona pe ke tongo fungami na bizali na yo otenza me na kati o mona pe o zo pe libala papa suko ebisi ba sere ni ba otelo ba funga na bango te asali ka oka mama so église si maman pio abina ke na boya pas problème maman bien to ya pela na sujet on a bien pela to solo la ki to mais là moi pas sujet vraiment il faut to vendre la to solo la en tête y reposer mais compatibilité c'est très important faut beau luka pela boye bana boza la bateau pour partager la même valeur ils ont très important sinon tu au monde ils ensemble la Jésus koto on va ensemble la islam ensemble la Bouddha koto alors il va poser pas problème dans mariage moi ba frère la Christ ba ndako ezate parce que moi c'est dans la musulman donc il y a toutes ces histoires là important il faut monter à saisir avant il va que non Babylone est très important pour la vie à mariage. Donc, visibilité est aussi important, les mamans ne le pas. Il faut y collaborer en église, qu'au solo là, interaction, les est très important. La fête est important, bien que ok fête, mais il y a pas de se comporter dans la fête. Parce qu'on évite nani azotala, nani azotala nani, nani azotala nani. Il y a pas ok le lenge na yo et quoi tirer ba le lenge na yo. Ceux qui ont mis yebi parce que maintenant les familles battent. Ceux qui ont mis yebi te, il y a un moment où accueilli, dans mon ami nous a dit na Facebook. Alors c'est moi qui tape à moi mon pied. Nous autres pensa pendant nous autres pensa. Moi qui tape à mon pied, moi ni na likolo à tativa. Tu t'exposes toi-même. Voilà aux autres tinda message et pas ya batu oyo balingala biloko wana ba ya na vie na yo. Tant ba ya na vie ba ya aussi, ba ya osana na yo. Ba ya jamais la relation à l'ibala. Pourtant so yebi ozana but au yebi que na so luka batu qualité ba ya na vie na nga. Il faut y ba penga ko minaka. On a dit du temps on va bien on a dit. Mais on exposer nous autres na yo te. On comprend. Mais on a dit qui to on sommes on a respecter. Donc ceux qui ont acquis célibataires, bateau pour même dans la vie, ils ont un bateau ou balata dans le col ou baluka moi si azala le col ayi que non moi je suis dans une relation au sérieux mais si ko mutu yo mo zola ta mi exposer nous autres dans les bandes mais message nous autres mais mon dost about là on a Facebook ayi que non mutu arba bela naza disponible oya ozo comprendre donc tant ba oya la vie no oya pour la relation ya tant muki ba oya jamais pour la relation tant on là. Et pourtant, la relation est manquée, et ça va être limite aussi ici. Ils sont restés là. Dans le logo, sont comme ça dans la poche. Donc, on va risquer que ça va tant dans la vie. Le logo a 25 ans, le logo a 30 ans. On va on est sur la zone, on va se si on va tout pasteur, né dans un boyer, Banibali Bayara na bango mais so ka to bimina ye to zani quelque temps abenda na limona parce que so mona ko moi ça au balate. Ah on moi ça au balate.
parce que yo moko mi yebite o yebite lo nyozo luka bato zo benda la vie non par rapport à ndenge yo zali caractère yo zo présenté par la bango ozo benda bato ma bena vie na yo ko ba la posa ko sakana do bato ba zo ko sakana ba sakana sisi abili akena et ça faut ça bango et ça yo ndem to tindi message à alors bongi sa caractère na yo mi yeba objectif ya vie na yo ozo luka nini na kati ya vie na yo soko mi yebi ko attirer bato malamu na kati ya vie na yo muto qualité attirer ba ta qualité muto za la qualité te a attirer bato basanga qualité donc choix ezala yo ndeko na merci. Merci beaucoup pasteur Flap André Nunes bande ko na na si bolande émission bande bandeti na suka yo muto ko poser sur la question que na ko sala ndenge na ko te na partenaire nga ya vie na nga mobala vie na nga bande ko na nga et le ressource na yesu ko rappeler binoa Zalayo. Linga oza risque na relation ozali, mais essentiel que ozayo olobi vérité, olobi oyo ozali. Que muninga o découvrir na kata libala, tant ayo découvrir na kata libala, mobile muso ko za de papa mona avant na soni. Amwik ata na botika rabana na fana na boko la bana. Mais na sima nango akona misuba na 1 2 3 4 5 atiko na sima nango akuta na jeune fille moko jeune fille na tandele vie na ye. Jeune fille habité, il faut na ba vie na na tamboli na zaka risque na munto. Au moins avec Joana afunga mi pa moi swa na mito lukake o komi na risque sur makasi. Mobala na tikiyo na bana akepa munto oyo afunga ba kepa na ye. Donc enamio sa toto ki ba ndeko na toni ka tozala biso. Quel que soit le défaut na yo, quel que soit tant que ce pendenge ninya o babeta ke o kenda ki boy fungwa maloba en plus o miye ba pe ozana ni kati na yo et le peu biso pe basi pe mbempe ya wana so ba te ke nazali nani yo monika o kenda o kurina mutu sito ke nozo kenda po bimana pa ba te yo moko découvrir te ke ozali nani ya monika mobana monika mwasi ay ba te fa binda bantu bazalo ko ye voilà donc c'est très important ba de kunanga surtout biso basi mibali. Il faut t'oublier baka ozanani. Yebo mo sozo talanga. Papa, au moins tu n'as pas c'était pas basi. Mobile ko tula mobile za mala sonité. Mais ko tula na biso basi bande ko na ngaso to ko ba âge ba 40 ba âge na bete na onde c'était. Za ba âge mo na onde ba âge mo les très sensible autre baka. Donc yo za ne faut découvrir ozanani. Faut ba peke na kati na nga na za na qualité nini. Faut ça nous soit aussi comme les kuna ngai go tirer pour mobile. Mobile soit ngake azana mwasi azala bongi da sexa kai. Ko ceux qui ont passé ko découvrir oyo zakati na yo. Tant on kuta na mobile na pasteur on nous expliquer mobile ki ninga za kutu boye na sekara mine. Mobile soit ko tirer attention sekara mine. Donc mobile azana besoin mo ça sekara mine. Donc to ninga to miye baka kati na biso yo zali nani. Pa mate ceux qui ont miye ke ozana ni kati na yo ma sœur. Kanga data lelo mbudo esilate. Tant que on ne sait jamais. Donc, mi yeba katina yo. En plus, ce sont qui est ndewana, hein, fungwa mani pasteur mi sauto lo ba awa. Oza la réel. Yo, ko bombate. Limozo a risque que au vent karabo. Parce que c'est celui qui va se non, merci, nous avons pas mon avis. Non, merci mon ami pour l'émission. Merci pour la question zo bombarder là. Ça va qui miate. Castel solo là, n'a pas fait d'apposer. Alors on a watché que le temps le bas. Quand ma thèse est mise toujours solo là. Quand ma thèse sur le bureau monté passer toujours sur ma sœur te ma frère te. Quand ma thèse biso ba nanza memi basa nanza memi to zami ngakokangama. Et lo ka lo ba boa muso mona passer muso o le kata o lo bate a bomba. Mais et pendant quand même te bo lo ba moi lo ko na lo baka. Ozo solo là vraiment la carte émission ba ba de kunanga to partager ba émission oyo. Bo s'abonner bo ke na YouTube de la flemme nous na ça papa. Voilà, on s'abonne na Facebook, peut na ba page posana, to partager ba vidéo c'est très important. Merci beaucoup de m'amour, merci beaucoup de m'amour, c'est na o bolani émission oyo. Ceux qui nzamba ele na bututé mercredi prochain to ça à la même heure 18h30. Merci beaucoup na ba o bolani biso, merci beaucoup na oyo partager. Ba bande ko na boko mawana bo poser ba question na bino. Ceux qui mercredi oyo olingi to na sujet nini, boza pe na droit pe akoloba. Ba matin émission na biso zali to solo là. Avec pasteur Flap André Nunes. Déjà que tu reçois la personne balete, tu dois t'alangai, au coup pousser du soké, tu poser papa ma question pour que asuro anabiso, bien pour l'anabiso. Merci beaucoup na cameraman nabiso, merci beaucoup na ba lanis wala nabiso, l'émission surtout sur la tomani mbalayasima. Ciao ciao. Jojo la caméraman. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a biso esika ngoye. Bon mona ba Star tu bodingaka. Ngamono na za. Bafana ngai, babo nganga, babo ngala yabui. En tout cas, bon s'abonner.
Vous abonnez massivement à Mabia Star TV. Yango na bino na koka sentiment. Tinga sono bakali ka mo émotion na penta. Balubi bon s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shanyo kansika biya ngalaringa. Bani ya kami ko pesanga pasadi. Wa